doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo. Tokobanda yango na nouvelle moko nécrologique. Et ça la kinga vraiment pasina mawa na motema. Masanangai, maître Kaïs Zabadezuba, à Benga en direct et à Madrid pour apprendre la mort. Donc, on a Benga et na kombo mususute parce que ceux qui ont allé na mutu, mukolo, azali grande sœur ou bien ni ko benga kutu na kombo na prenoto bien ni te na ben kaka ya Marie de son vrai nom, Obiso, Batutu, Baebi, Ezali, Madame Marie Mwabi Tumba. À Koufaki, donc mercredi 4 na Tongo, na Kisasa, Baebi que ya Marie Azalaki élu 2 fois député na Njili, député provincial Nanjili na 2016 et puis na 2011. Ensuite, Ayaki P. Kouzalasus élu comme député national na Tchangu na 2011. Ya Marie Asala et Belé po na batu mama moko motema vraiment malamu. Mama moko boboto donc Njili Mobimba qui sasa vraiment na minuto yo. Bazali ko lelae ya Marie donc tant na zoika ka nouvelle oyo li ya Marie azali sœur grande sœur nangai donc parce que la famille oyo Mwabi ezali famille moko to bandi nango bo mwana donc tant na zoika ka nouvelle wana Kaïs abenga parce que Kaïs na oyet sabino que Kaïs azali voisin nangai ya ban na chik na tene voisin nanga ya ban donc to vandane ban moko na collège to passé ne ba 3 ans 4 ans et puis to tikalaki toujours tisikoyo na contact donc massa nanga bo mwana donc bango tout bazali donc ya Marie azali grande sœur ya Pepe Bipoli Chando vienanga donc de heureuse mémoire donc vraiment esika azali azopema vraiment na boboto donc na pensa ki mbala moko na Gigisha donc na pensé na pasteur Ricopal pensé na vienangai Adam na Suisse Saint-Clair Tumba nga na benga de Gimagima wana pe mas na to tanga pe na chik mo passé na chik to zalaki na chik moko Saint-Clair na Kaïs na chik moko nangai donc et puis vraiment sans kobosa na mwana suka songo donc pesaki biso vraiment mawa donc ya Marie Eza mawa mingi penza mawa mingi et puis ya Marie pe asala na banque na fait papa na banque donc de commerce extérieur ex banque du peuple Socobank donc ya Marie pe asala na banque donc vraiment et sala ki ngai penza bien te depuis na zoaki nouvelle wana sala ki bien te yangona na tchaki yango mbala moko na page na ngai ya Facebook mais l'émission la précédente émission parce que Nazoaki déjà na sala ki on a 20 ans nazoaki nouvelle na tchaki commentaire était na moneki pour na lexa nouvelle ka bo monaki na souk émission na tika photo na musique pour vraiment na quoi ko lexa jour wana te sans vraiment na panza sango donc programme il y a ba funérailles oyo il y a honorable Marie Mwabi Tumba oyo biso to bengake ya Marie eko leka boye. Dimanche 9 octobre à 18 h, messe moko ya Requiem, messe qui sera suivie
de la veillée mortuaire au terrain Mambenga, na quartier 7 na Njili. Donc dimanche 9 à 18 h, messe qui sera suivie de la veillée mortuaire au terrain Mambenga, au quartier 7 à Njili. Lundi 10 octobre de 9 h à 11 h, exposition et levée du corps à l'hôpital du Cinquantenaire. 11h30 à 12h30, derniers hommages à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À 14h, dernier adieu à Njili. Njili ezali fief naye, boebi akola kuna ya Marie, vraiment Njili ezaye. 14h, dernier adieu à Njili. Et puis à 15h30, inhumation au cimetière Nécropole. Programme ezali yangoana, donc vraiment na ebisi bino ke mukolo oyo ya lundi 10 octobre à partir de 9 h jusqu'à 11 h wana bokolanda exposition élevée à corps na hôpital ya Cinquantenaire ya Marie na biso, parce que ngana ko to benge ba honorable te ba madame te, donc na benga ya Marie. Donc vraiment bokolanda yango en direct sur Cléboa original wana ezali vraiment eloko tokosala pona ya Marie, parce que ya Marie ye abandaki kotika batu te, azo ede batu nyonso surtout tokoki kotika te to service, parce que déjà aza sœur na biso. Donc vraiment tokotika yango te, parce que ezali ndenge wana. Donc vraiment lundi 10 octobre de 9 h à 11 h, donc exposition élevée du corps na Cinquantenaire bokolandango en direct na chaîne Nabino Cléboa original. Donc une fois de plus vraiment Saint-Clair Masananga, Saint-Clair de Gimagima, Kaïs Zaba de Bazuba via Dana Suisse, Pasteur Rico Pala, moi nasuka ndengi to benga ke moi nasuka songo. Donc vraiment ba courage, donc to ebika ndengi masolo kendaka. Donc vraiment ba courage ezale belé pour la petite histoire, parce que boyebi ketan Victor Salamaki vietchan dozoki ba mbongo ezali ba mbongo ya Marie. Donc et puis na bete la bino comme moi anecdote moko ya Marie atangisa Papa Wemba Evoloko na Bipoli na époque boyebi époque ezalaki po na bana basi. Donc mais dernière année oyo ya époque wana koma kaka ya basi ya Marie atangisa Bipoli Papa Wemba na Evoloko na chik moko. Donc biso toyeba histoire bato bazana ba doute Evoloko aza vivant bokoki kotuna ye. Donc ya Marie azaki professeur na bango na katia chik bo bulega ke na chik kango Bipoli Papa Wemba na Evoloko. Donc vraiment ya Marie n'a évité, donc que ton âme repose vraiment dans la douce quiétude de l'Éternel. Ya Marie, je te n'oublierai jamais. Ya Marie, Rotika Lagana Motema. Donc que voulez-vous, la vie elle est faite ainsi. Donc Ezaline Zela ya Batunyo surtout. Donc la tenegi vraiment na le bango na ebandeli ya émission na koko qui vraiment ko loupé yangote. Boyebi, c'est toujours dur pour enchaîner après une nouvelle aboye, mais bon, je suis un professionnel. Émission 5 minutes oblige, Nazali obligé na enchaîner. Boyebi na mokili oyo ezali to botamaka to kufaka. Donc yangwana nazo profiter pour na ko souhaiter joyeux anniversaire à Madame Lucrèce Mouya. Donc Lucrèce Mouya zali moi si il y a coordinateur Nabiso ya Cléboa original na kati ya Kisasa oyo pe animé la Gabino émission Chamaloba Gradi Mouya na kanishi boyebi oyo azali moi si na lelo azo fête anniversaire na donc Madame Lucrèce Mouya équipe Mobimba oyo ya Paris ya Cléboa ba se joindre na ngai po ba
souhaiter bon et joyeux anniversaire na sengi na nzambe abatela yo couple na bino ekene malamu bozwa bana bo sala famille malamu. Donc vraiment natenaki na souhaiter ba bon et joyeux anniversaire na kati ya émission oyo. Donc avant de continuer ma solo na biso ya lelo émission na biso na lingi na epsa bino déjà parce que na bandaki na nouvelle nécrologique na zali ndeko epsa bino déjà que ma solo na biso ya lelo ezali ko concerner insécurité o ezali na kati ya Kisasa. Lelo na koyebisa bino parce que o elekaki na tunaki bino na bi mendenge nini ma solo peuple faut yeba peuple siko il faut ko yeba ke ma solo o ya insécurité zo le na kati ya Kisasa ezali Fayulu, Kanambe na Katumbi. Donc, au moni Est, Makamba Est, solution eza sous-souté. Et puis, Batu, oyo surtout opposant wana, bayeba kindengi fachi aye na kati ya masolo oyo aza na pouvoir, bango bayeba yika ke glissement kozala. Élection kozala te, babande kozela esala mandengi wana, pour basala ba masolo na bango moko boy mais bazali surpris sikoyo omoni makambuke boza surpris bino bozo boule soki ndenge nini mais masolo salami ke ekosala ma élection ça masiko bazana choite balinga ko kotisa bazolinga ba kotisa insécurité na kati ya mboka po ba élection ezala te donc nazo sabino insécurité o ezali ko leka na kati ya mboka na biso ezali Fayulu égal Kanambe égal Katumbi, bango mutu bazali ko banga ba élection, bo boule kaka sikoyo, masolo wana ezali na ba est. Na ba est sikoyo, masolo wana ezali susute eye na pembeni ya Kisasa na Bandundu. Bo bouleti, Bandundu eza kota nani. Ya Fayulu. Bo boule masolo wana ezali na est, sikoyo ekomi ko ya nete la biso na kin. Donc ezali biso toza ba kinwa to timba, kinwa timba, toza ba to timba, toza donc la musique ba koko yela biso lo yengete santo timbe la bango. Donc Fayulu égal Kabila, Kabila égal Kanambe. Kanambe égal Katumbi. Donc bango mutu ba yena masolo wana parce que botala ka Kiol. Kiol azana la akiko somba unité ya ko recharger portable pour benga Kiol mususu. Donc Kiol azo ndo benga obe bato normal ou bien ndo benga bato. Donc Kiol kuta ko boule kutuke ayebisu tumbongo. Ayebisu tumbongo ndenge zala. Donc Kiol bakangi Kiol azo ko somba ba unité pour abenga Kiol mususu. Kiol ango cause mutu. A cause mutu masola ba Kiol ou bien ba masola bato normal. Donc bo timba bana Kisasa donc au moni ndenge za wana tozali vraiment na chance. Tozali na chance que tozwa président lokola Fachi Beton. Vraiment, azali grand stratège, azali politicien moko ya haut niveau président Fachi Bakocha ya yé président en France a robetango dada ko sakanate parce que azana calme moko donc makambo zo na zo sabino ke ba préparer ba makambo moko neti ba marque moko ba coup d'état makambo moko fo boye na terminus Osomona Yewana bakangi na deux pistolets a se déguiser muto liboma na nzoka ndasa liboma te a se déguiser liboma nzoka za liboma te Osomona Yewana a se déguiser muto liboma ah to comme la maison communale a se déguiser liboma mais or casa normal bakanya na deux pistolets oh azali bomate mais et puis c'est poto parce que yiba koko zoye te azamo na et puis yazaka na bakal mémoire comme si rien n'était imaginez ka biso de bata chocho boy et au réveillé donc yi bino bozo kansa neti ayebi makambute bino bozo kansa neti donc azana neti mutu moko ka boy oka timba na au niveau ya silencieux siko imaginez que siko yo donc imaginez que ba barré siko na silencieux ba comprendre moi ka boum ta ko me ba barré yo imaginez siko président ndengona tozwa peuple congolais to sepela to pe sanzambe merci parce que Fachi Beton ngai moko na comprendre raté ba calme azalaka nango na ba période moko difficulté ba to ba boulaki penza que Fachi Beton que akobenda penza parlement akobenda sénat akozwa donc penza ati premier ministre ya union sacrée
Oui. 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 Le chef du gouvernement vient de déposer sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce, après 15 mois à la tête du gouvernement de coalition. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga dit avoir tiré toutes les conséquences de l'évolution de la situation politique du pays. Giscard Koussema pour le reportage. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga sera connu dans les prochains jours. C'est juste le procès. Les chats. Bon, à concorde. Non. Symbole de nos attributs. Une écharpe, question individualiste. La société qui était dans la sincérité. Pour ça, pour la discipline, dans la salle. Bonne chance, président. Votre bureau est là. Ça va?
Non, c'est un devoir républicain. Non. C'est un devoir républicain. Et les devoirs républicains sont sacrés. D'accord. Et tous ceux qui sont en train d'assister avec remise des filles, il ne va pas durer longtemps. On ne sait jamais. Je souhaite que la situation va continuer comme elle vient de commencer, spontanément. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve à la... Oui, absolument. Donc, donc vraiment, kendo tu na game na kanambe makamba moni po na fachi, botalaka ndenga ningisi armée parce que ba traître bazalaki na kati armée, ba traître siko ningisi armée, siko yango ne photo lo bato lo baté, siko moni bato bazalaki wana fachi béton, il faut que tchaka bato IDPS. Il faut que tchaka ka bato ya UDPS parce que vous en a confiance na bango parce que ba misusu wana bazo révesser bazali donc bato moko boye donc baroyoko sonité pour ba barrer yo beba salofo donc il faut que tchaka bato neta IDPS au moins net conseiller ange ou azali conseiller azali na côté ya diplomatie ma côté ma solo ya diplomatie mais donc conseiller ange ko sala fachi fo ata mukete ki nwani masamba kamitatu IDPS akoki ko sala fachi kutu mabete parce que ça na souci moko na fachi parce que ça mwana ya IDPS tozali atoye na France di koko mayanga wazali moto atongaka banzela ba masolo ebele nga na vanda na audience na président de la République Epsinga César ozomona mayango grand combattant président yimba Epsinga mayanga grand combattant siko mutu lokola mayanga di koko mayanga. Est-ce que akoko Poata Félix est présent na biso fachi béton ou bien akoko sala mabe parce que akoko sala mabe parce que donc azana makila ya UDPS alingi mboka ebonga yango wana président de la République batu tout oyo ya faux football libanda ndenge osali na armée et tikali siko o vide batu donc partout et comme apenza donc batu UDPS c'est ça masolo za ndenge wana donc ozana pouvoir o cha batu na ozana bango na confiance. Parce que bato musu bako bareyo bako koloni te baolinga kuta simba te kansi makambo oyo zo sala fachi beto makambo zo sala yo kansi bato kanambe bako sepelango donc insécurité zana kini ezali fayulu égale ya kanambe égale katumbi bato wana bazalaki ki di bango balingaki bazo buleka ki président ndenga za na makamba covid na makamba président jamais na 2023 a resala l'élection bango ba do bule ndenga wana mais siko bul na bango ekei na masolo mususu donc yango wana yango pe moniki nga na sengaki mutu tout il faut bima libanda azala na kati ya terrain neti donc bakabunda bima libanda na kati ya terrain parce que profiter na kati ya lobwa kokuna alo bakabazo banga ngai bona bo présent koko banga mutu te parce que présent ko lia mutu nyoso tout donc kabundi libanda yaka cha libaya katumbi libanda cha libaya donc kanambe yoku tozana doit au Tchelibaya tatoko to Tchelibaya donc 0-0 donc batu nyoso tout fayulu tika ko betaka batu wana zo betaka soki partout zo betaka wana okomi musicien comme ko sala ba droit d'entrée donc yaka ko Tchelibaya donc botalaka fayulu Alexa ibino na fayulu na nzembo moko aseki aleli. Kina mosala ya mboka Kongo ekoki kufungoli biso lelo tomoni bozoba nyonso tosali ekobongisa Kongo nani ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpende ya nzoko Kongo ya bonya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya mkoi Kongo mboka ya Bangkoko Kongo mboka ya Bangkoko
Est-ce que Nzembo na penza zaki na masolo kolela? Nzembo bo to mona wana ese zaki na masolo kolela. Po bo mona donc eloko osala ezate awalandela bali konda zo senga bali konda bo ta ka mutu moko bo donc radin ko sakana te. Donc nazo yebisa bino insécurité o ezana kin botimba. Bakiolo bozo mona wana baza bakiolte bato bo mona wana baza batu moko ben filtré ba kotsaki bango bacha insécurité na mboko tango bacha insécurité na mboka élection salitaire ba yeko sala masolo na bango wana ya ba plus donc ba komi ba vice président ba komi ko sala alternance na bango ya ba marque moko boye po ekoma me ba kozwa Fachi Beton te Fachi Beton azali mwana nzambe Fachi Beton azana mission divine o nzambe tinda ke Fachi Beton okene na masolo tina suka donc to sabela nzambe na oyo to zui penza comme présent parce que ba calme azala nango masolo ngo sala maya fo mais tala Fachi ndenga zane calme posé comme si rien n'était. Donc abulaka donc aussi ça bango mayele moko donc bango ba comprendre ki te ba kansa parce que kana mbetanga sala ki ba masola kansa ki ke 6 mois kutu 1 an za musika donc a obeta pouvoir à placer na parlement placer mabunda na Sénat a placé Moutunaye donc bango sala ba jetant ba monde simbate ba comme meka ba Britannique ba situation ba avion ba bombardement la vezo simbate donc botala kaka ke moto nzamba poni donc masolo siko bato ba monique donc élection on peut commis en 2022 comme to ça ndenge yali ba meki ko bando ko ça siko ba jemoko insécurité monique c'est na esthétique essayer ko ta bandu de kota na kin ko ta bandu ni ça ko ta fayulu bo timba to ça ba kinoa to ça ba mbendete to timba donc kyo la zoko no somba carte téléphonique a benga kyo ba okoze makama ba kyo donc ils allaient mystique ba ko koka fatité donc vraiment to ça na bango mayele ba ko koka fatité to marqué pause na biso ya liboso parce que na koka tango en deux parties ba partenaire ba comme belé to ko bandana no boyebika ke na gglink.com mes alliés donc plateforme d'échange il y a bah, service, il y a communauté mobimba congolaise partout dans le monde. Donc il faut s'inscrire dans nos côtés. Au côté nakati ya communauté, ezate ke net Facebook ou bien WhatsApp bovandi bozo solo la non au côté kuna au côté na ba paramètres ne surtout au landi yango au côté kabiloko au somba biloko vraiment na moins cher au se vendre au kutana na ba communauté na biso sous congolaise. Donc, vous avez un avantage au kutana na makambe belé ba cadeau donc iloko ezali ya ko sala parce que moi to si sanyo son explication ezate ndenge na zo sabino ka bo au koti na gglink.com au koti au découvrir masolo mususu et puis bobo sanate boyebi bino moko Kodia Simo ezali société o epesi vraiment chance na congolais nyoso soki congolais a commis propriétaire ya ndako te na Kisasa surtout diaspora loba yo moko lingité. Vous avez la possibilité de somba cash, vous avez na poto à somba bandako cash te, vous avez crédit na banque, au côté nandaku crédit économique au foot malem na intérêt ba sali na banque yango oyo système Kodia Simo a sali na kin batu bazon di mate parce que na salamate na Kisasa na Congo ba somba cash ba ti système à crédit Kodia Simo et puis en attendant ma solo na crédit batu belé bazol ba so na zu ata mabele na nganga na ko tonga moko vitesse Kodia Simo ayoko la diaspora parce que diaspora passe na yango ezali kaka ko ndaku na mutuka transport na isika ko lala leki mutuka parce que soki ozana isika ko lala okozwa ta transport ba taxi osali donc offre moko ya rentrée ezali le 30 octobre oyo mabele à partir ya 2500 au sombi mabele na yo otongi o lingi soko po lingi Kodia Simo atongela yo oyoka na bango batebele babenga nga papa César pesa nga ba numéro ya Kodia Simo dérange nga te mais il faut botanga ba numéro oyo bozo mona wana ezali ba numéro oso bobengi bozwa ba conseiller bazawana donc ba conseiller bino ozwa PDGT ozwa donc PDGT ozwa ba conseiller oyo ba ko expliquer bino yango ndenge ezali donc vraiment Kodia Simo ezali po na biso ezali po na bino Kodia Simo azo sala nyo surtout priorité na surtout ezali po na diaspora. Donc restez connectés sur Reclebois Original. On revient tout de suite après nos deux bandes annonces relatives à nos partenaires gglink.com et Kodia Simo.
suka bisanga balobi bonne nouvelle ye surtout pour la bana Kinshasa peuple bana wa bazala province et surtout pour na bino ba diaspora botu nanga nini yo lingaka kosomba biloko yo lingaka koteka biloko balobi site fungwami na kombo ya Juju Link o bazoteka ba laptop bazoteka ba portable biloko ya malamu balobi soko lingi yo koma membre s'inscrit kaka na kati ya site biso yo moko kota na kati Juju Link okomona yo moko makambo otikala komona te ya malamu Juju Link depuis kala yo zalaki wapi poko tabino moko na kati ya site pour découvrir ba merveille ya biloko o otikala jamais kozala ekeyo. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux. Bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149 $. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bino Boitolanda, partenaire Nabuso Mibale, où on a proposé Bino Nanou en attendant de continuer ma solo Nabuso. Mais eloko na lingi naib sa Bino Nanou pour bo fongola miso. Pour naib sa Bino 5 minutes et vous allez awana pour na vider ces bateaux maïele pour bateau ba vider maïele parce que naib sa Bino congolais miso comment à phaser à zo boule lobé loni na créer na internet pour épée ça. Bato ba marque moko boye
bato ba comme en inquiétude, bato ba paniquer. Mais bisu 5 minutes aux aléas toti la bango sous tante boyebi bon monaki kalate awa vidéo moko circula qui et panzani vraiment d'une façon virale balakisi que mutu moko azo filmer à lobby Bunagana ba clôturer yango Bunagana ba clôturer yango botala déjà ba Rwandais ba clôturer Bunagana donc boule nini penza yoko ça la vidéo o bando bangisa bana mboka o lobana bango ke Bunagana ba clôturer yango et puis bato ebele ba croire kaka awa nazana Bunagana bozo mona ndenge ba Rwandais ba bandi okanga singa bakangi déjà ba Rwandais bakangi babi batu bakota epai na bango te bakota na Bunagana te Bunagana ekomi pays mususu awa Bunagana ekomi pays mususu yango ngina signaler bino que Bunagana ekomi pays mususu donc pays na biso eza capable yango babandi otia file déjà babi pays na bango ezala ta superficie ya mke bazala nde na pays na bango yango na lakisi bino mususu azo croire parce que penza azo croire aza information te mususu ayebi ke zali nango alukuta mais azo croire azo partager yango pour na ko reverser kaka mboka na ye pour na ko reverser surtout président de la République na lakisi bino la vidéo o ezali kolobake Bunagana ba clôturer yango et puis bokomona siko vidéo oyo même clôture wana bazo expliquer bino ke ezali nango Bunagana te ezali nango masolo mosusu bino moko bolanda na bilili. Ok, bandeko, eza par rapport na audio oyo eza ko circuler na réseaux sociaux bazoloba ke awa eza Bunagana nde baza eza clôturé na Rwandais. En tout cas, particulièrement naza désolé bino moko bozwa audio nazo filmer yango naza na makolo nazawa na route nationale numéro 26 na Durba territoire ya Wacha oyo ememi ebimi Wacha ekeite arute ekei katisi na Uganda awa toza na route nationale numéro 26 oyo ezali enclos oyo Kibali société Kibali Gold Mining euti kosala yango na quartier Bandai bokomona ndenge bato kuna baza kosala misala awa tozali na Bunagana te. Cette façon de faire les choses ça n'honore pas boza koloba ozo sala jea ennemi bozo zwa ba photo boza kotinda o kamera yango lobite awa toza na Bunagana posiko esala nini oyo enclos ezali Bunagana te mais tozali na cité minière ya Durba territoire de Wacha province ya Otuele. Bandeko botika kosala bongo botika kosala jea ennemi tango boza koloba ke ba Rwandais baza ko clôturer esika oyo eza Bunagana ça c'est faux et archi faux bokomona lokola bandeko kuna baza kosala msala baza kosala msala na kote na société Kibali ba sous-traitance oyo ko clôturer esika ya Kibali awa ezali Bunagana te. Vraiment sincèrement naza désolé awa ezali chef d'antenne ya MIP territoire de Wacha nde pona revanche ya bauti ko pona video oyo bauti ko poster yango na groupe ya MIP koloba ezali Bunagana nde esali malamu te po video ane circuler na ba groupe ebele nde tozali sala yango ezali Bunagana te awa ezali Bunagana te awa ezali Durba société minière ya Durba territoire ya Wacha eza société minière ya Durba territoire ya Wacha nde Kibali Gold Mine aza ko clôturer esika na ye oyo na route nationale numéro 26 oyo relié. Bonjour à tous. Nalingaki na loba pona situation ya bato balobaki pona Bunagana balobi ono clôture oyo eza na Bunagana. Nalingi na démentir na makambo wana.
eza bunagana te. Pourquoi biso ba congolais toko koyeba te ko solola, toko koyeba te ndenge ya kopesa ba message? Pourquoi mutu nyonso alingi abima journaliste? Totika mutu na mutu asala musala na bien de bande konangai. Clôture yango. Eza clôture ya bunagana te. Awa toza na kati na territoire ya Wacha. Territoire ya Wacha. Awa toza na oyo eza clôture ya Kibali. Clôture yango yo. Oyo nyonso mutu ana saki koloba o bunagana ba clôture yango, bunagana ba clôture yango. Clôture yango. Toza na balabala clôture yango. Oyo eza bunagana te. Bunagana eza awa te awa toza na clôture oyo ezali ya Kibali Gold Mine. Nde clôture ki awa. Eza ya bunagana te, bunagana eza place mosusu. Awa toza pe place mosusu. Yango nde nazola kisa sikoyo peuple congolais. Batika lokuta, tala tikuna nyonso ba clôture, tikuna mobinga ba clôture. Ezali bunagana te. Totika biloko wana. Biso peuple congolais. Toyeba ndenge nini ya koraisonner. Totika mentalité oyo eza kosunga biso te. Wana eza malamu te. Awa ndenge bozomona tiko kende bozo kende ti siro. O eza territoire mususu. Bunagana eza côté ya Nord Kivu. O ezali Nord Kivu te. Mon cher ami. Totika biloko wana. En tout cas nalingaki na sala ka vidéo yo. Pona ko bimisa bivoke na kati na ba congolais mususu. O ba yebi ko solo to yebi ba kopesa message te. C'est ça, merci beaucoup. Nzamba pambola bino. Bino mo boto landa po bomona ke congolais motema mabe pe na moni na be mission mususu bana mboka mususu oyo ba combattant oyo boyebi o batikala ti lelo baba pays na biso ezali toujours occupé on dirait za na drapeau moko tozomona Ukraine soke botoli pays ou bien Ukraine bazu yango bazoti a drapeau mboka to mona teke na Congo drapeau moko boyezo flotter. À part oya biso balobati lelo combat ezaka ka parce que mboka na biso zo occupé to ebite soki occupation yango aussi la mbola ni batwe ba pandi ba vidéo bomoni bonanganga donc bozomona ke na lakisi bino bomoni ke ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que congolais a comment facile na ko kosa na internet et puis congolais a comment ko créer be événement yemoko kaka na internet pour na ko bebi sa réputation ya mboka. Est-ce que biso to kozala ba chauvin net ba français te botala ba français ndenge ba lobara donc Champs-Élysées est la meilleure avenue du monde. Est-ce que Champs-Élysées est la meilleure avenue du monde? Bakolo bata donc parmi te ou bien donc vraiment te mais meilleure avenue du monde. Platini ba comparer ndenge za ba comparer na Pelé. Donc ozomona soko oza déjà ndenge na ma oyebili ka mo danger comment français au moins ndenge ba ofula. Français a chauvin. Est-ce que biso toko dans chauvinisme mais wana te mais biso siko esprit to yebite to lobai kala keso to longoli kanambe. Toko koma bien bien solution na biso ezalaki wana mais to komi ke kanamba longo to komi so motema mabe ya kosakana te na zo sabino muta participer na ki motema mabe o ya sala rango ezali fayulu mutu a partager azo ba faible. Azo ba faible na bato monaki neti azo lela moni angi ateka na ba livre na ye azuna ni azo lela po bato ba ke le ma est nzembo ne za penza po lela nzembo ne za ya matango bezo yembela mboka en tout cas fayulu vraiment na ebité fayulu na ebité donc yango bo moni ke na zo ko senga présent azo sekoyo soni za susute donc parce que ba traître bazalaki na kati ya ba généraux ba traître yango bo moni ke changement bazui donc général bazalaki la garde républicaine balamo ba memie donc chef d'état-major donc siko Fachi penza azalina azala batuna sukoli bango bien beza sous makambo soni te parce que ceux qui dit ba makambo susu ekoya ekoza mabe donc bozono ba kiol bazokanga ba kiol donc kiol azana lar na poche azo yeba kake osomba donc unité donc pour à charger phone na ya benga kiol mususu so a benga kiol te donc aza kiol te kiol a lukuta. Donc azana zone de pesa siko donc rapport naie nandenga zali ko avancer tongo monaka bu insécurité côté ou ba marque moko ba coup d'été pesa miso ndenge nini po bazali prêter bazo yebike na élection ba kokoka na bango ko gagner président de la République était Fachi Beton parce que Fachi Beton ko lia bango nyoso tout ya wana ngana linga Fachi Beton azala vraiment donc à 100% na ba opposant soit disant opposant tout Katumbi Achali Bayana parce que celui Fachi linga a freiné ba masolo angondi ma masolo a père de mère Katumbi Chali Bayana yo Kabundi Bimana Boloko Yaka Chali Bayana yo donc
Fayulu Tchaliba na yo kamere pe soki yo pe olingi mais yo za na côté union sacrée soki pe olingi Tchaliba o chika liba na yo mais yo za na union sacrée donc to lingi siko donc ba condition nyotsu ezala réuni parce que muto lo bateke o ngai soki nazalaki libanda et nango sala masolo donc ba opposant ba monique bazo koka lisusu te donc solution ezaka kate ba sala bazomona 2023 ezakuta impossible parce que tala na ba masolo bato ba bandaki koloba oh soki ndenge ni soki ndenge mais bato il faut balobaka makambu oyo ezali ya malamu ya koloba na mboka na biso me bakoloba te bino moko bomoni banzela oyo ezalaki ya mike parce que tout le monde ayika banzela ezalaki ya minene ba boulevard du 30 juin donc boulevard Lumumba banini yango nde ezalaki malamu yango nde ezalaki kaka omona na banzela to ya mike ezalaki mabulu na mabulu donc banzela ekopesaki emema bino na nzela principale ezalaki te mais avec Fachi Béton bomoni elenge ezalaki ezalaka te me bato elenge sa bamoni mpenza masolo esalami bozomona na kolakisa bino na image botala susu donc nzela oyo mosusu ya wileri soki ya nini ekangama depuis mbula nini donc bato bakoma etiko nage na kati botala ndenge esalami bokanisa bato wana bazali kosepela na makambo te parce que makambo ebele ezali koya oyo ke na deuxième mandat kutu Tina Kwani décembre 2023 bazo kokate bamoni ke bakokate yango na bazo créer insécurité na rappeler bino insécurité ezana kisasa bozo mona ba kiol bazo kanga bato ezali Fayulu égal Kanambe égal Katumbi bangonde bazo créer makambo balinga ko créer insécurité désordre kotapo ba élection ezala te mais botala ba réalisation oyo bato bakoki ko lakisa na bana mboka batala ba sepela mais bokansakte ke ba chaîne mususu na ba relaxa bino. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. La voirie urbaine de Kinshasa constitue l'une des priorités du programme Tshilé-Gelou du président de la République, Félix Tshisekedi. La route Kimwenza dans la commune de Kalamu en fait partie. Long de plus de 1400 km, une route secondaire très sollicitée par les conducteurs en raison d'embouteillages sur la route université. Renommée pour ses activités économiques, l'avenue Kapela au quartier Yolo, impraticable depuis plusieurs années, il suffisait une pluie dans cette partie de la ville de Kinshasa, tout est paralysé suite aux flaques d'eau. Il a fallu l'arrivée de Gentini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au profit de la population quinoise à travers Kinshasa Bopeto, que les travaux de réhabilitation des avenues Kapela Kimwenza évoluent normalement. Satisfait de l'ouvrage et l'avancement des travaux, Chris Ekoko, l'un des notables de Kalamu, salue les efforts du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, dans la reconstruction de Kinshasa. Surtout son soutien indéfectible à la vision du chef de l'État. Nous sommes notable à Kalamu, précisément notable pe à Yolo. Nous sommes vandi tomoni banda to botam to koli, Zela Kapelo ekufi plus de 10 fois. Babongisala baboka mabanga mike, mais jamais to mona basala béton. Il fallait arriver à gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka, oaze lo même bal bomonike. Nabokasi nae et puis dans l'accompagnement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, baseli biso béton na Kapela. Ce qui veut dire béton, Fachi béton, ils ont garanti. Nous avons plus de 50 ans à garantir à béton que Kapela oyo ko bukanate. Pourquoi tu se na béton parce que Kapela les ali avenue ils ont fréquenté ko ka avenue sur Congo, pe ya Kinshasa Mobimba, Kapela e ba na ngulu, ils ont avenue touristique. Ils ont venu au côté de Rambo, Makasi la ville, mais ils ont négligé. Il fallait Gentini Ngobilaya, Bomoni Moussala ya béton, Makasi Fandi, Nabokasi à président Félix Tshisekedi, d'être 5 bango merci. Bomoni Binomoko, donc la réalisation au peuple Azane Sengo, Yangon Bomona ke président de la République, Soki Aye Sika ou bien Azole Sika. Bazotinda yoto yomoko mu pepe moko zoke lengi oko mona président ya mwana mboka ya mwana quartier na bino ya mwana chiki na bino ya yaya na bino ya leki na bino azoya donc yo zomona ka mu pepe moko zotinda yo kaka yo moko kaka okendi kaka otala oke kala avant bima oya kanambe za ifo ba futombon mais ya président de la République ils sengo muto zotinda botala ndenge Kisasa ekomi chantier mukili Congo mobimbe ekomi chantier. Parce que vous avez les Salama en attendant 145 territoires au Salama. Donc, vraiment, donc, à partir de mandat, il y a Nanyanga, on demande que Congolais surtout Kinois. Bazar na bango ba yina na bango tant Kinois penza zolia donc allié petit déjeuner na Tongo, déjeuner na midi,
dîner na soir. Akomolia ba entrée na ba sortie, allié na ba dessert, libumwe vimbi parce que ba Congolais libumwe zaki ya vimba ya malade comme penza libumwe vimbi na santé. Boko mona ba Congolais ndengi ba okoma na sengo na kanisi makambo tu bozo mona eko salamaka lisusu te. Et puis nazali suko la sabino ka bomona pour ba tumsu ba la sabino te botala le 4 octobre kakawa. Donc na Goma na hôpital na Goma ba médecin ba chirurgien ya Congo basali opération oyo tobamona kaka na ba hôpitaux oyo ya poto mais na esalami na Goma ba séparer ba bébé siamois ba bébé siamois oui ba bébé musu ba botama ba kangama ba séparer bango na hôpital à Goma pour bomona ba matériel et commis ba matériel à poto donc ba sali yango na réussite ndenge bozomona wana à 100% ba médecin na biso bozomona ke Congo na biso et komi penza na fierté moko ya kosakana te to marqué deuxième pause publicitaire na biso boyebi bino moko ke restaurant ezakaka moko a on a Paris na Aubervilliers restaurant donc Galaxy Mambo ya ba professionnel restaurant o ya futi na carte bleue parce que ba Congolais mingi carte bleue ça la raté aza lisolo na banque bienté ya ba professionnel yebani olia donc spécialité moko za nulle part ailleurs poisson ya gaillard donc au lieu biloko tu na carte ba crevette ba pomme de terre donc ba banane kuna na kati donc olia okotonda ko sakana te ba touriste ba ya kaka pour batala masolo wana et puis Wami service Wami business ya ndeko na biso moi si Mireille Wankake yo pêcher loko linge ke na avion lingo ke na bateau kanga na oka misu okende kozwango kuna na Kasavubu et puis bo sanate Sepela TV décodeur o ya bana mboka il faut vraiment ko poussa bango décodeur wana na kati ezana ba chaîne nyoso tout esengo bilengi ya mwana mboka kama mta comprendre so za na décodeur wana za kutu na tina ya kozwa ba décodeur o tozwaka na poto te puis yango avantage nango za okotambola nango esika nyoso tout olingi kokende ozotala Sepela TV ezali ndenge boyebika okosepela ezali na bilengi ya kosakana te puis bobosana te awa na Kisasa et puis bobosana te awa na Paris donc solution abanda ku ezali na Kitenge appartement Pichu Kitenge appartement na Paris awa aux adresse au bengo na besoin ndako yebaka ke bokosola na ndenge ba Congolais ba sololaka ozwa ndako parce que so kepa mundele musu ba contretemps bandibu so bazui ba masolo ba ndako mala bandibu batonta pa bandibu ba pesa bandeko na bango bandibu donc solution bandako ezali Kitenge appartement awa na kati ya Paris et puis bokosana te salon de coiffure ezaka moko salon de coiffure na biso El Binto coiffure na Saint-Denis donc vraiment ezali salon à Bastar donc barokato avec sourire donc grand producteur neti Willy Sionga donc esika na kataka suki ezalaka kuna akendaka esika mususu te donc restez connectés sur Cléboa, on revient tout de suite après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Oui, na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbisi esala makakaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo petite histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande baningeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier Savigne, biso na aussi sangonga moko fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Ilelo Kitapart, Pichu Kitenge, Itoazo pesa appartement na kati ya poto. Solution monani, ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, Pichu Kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga Kitapart, Pichu Kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement Kitapart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na bana
botumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle Kita Part Pichu Kitenge appartement olingi ofungola o babiro Kita Part Pichu Kitenge appartement numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126 benga na Kita Part Pichu Kitenge appartement olingi kosala achat ya lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola Pichu Kitenge bakitenge ba ebele me wana Kita Part check. Suka bisanga balobi bonne nouvelle ye surtout pour la bana Kinshasa peuple bana wa bazala province et surtout pour na bino ba diaspora botu nanga nini yo lingaka kosomba biloko yo lingaka koteka biloko balobi site fungwami na kombo ya Juju Link o bazoteka ba laptop bazoteka ba portable biloko ya malamu balobi soko lingi yo koma membre s'inscrit kaka na kati ya site biso yo moko kota na kati Juju Link o komona yo moko makambo etikala komona te ya malamu Juju Link depuis kala yo zalaki wapi poko tabino moko na kati ya site pour découvrir ba merveille ya biloko o etikala jamais kozala ekeyo. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux. Bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris,
Nous sommes au 5 boulevard Ornano, 75 018. Wami Business avec Maman Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la solution là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes d'annonces relatives à nos partenaires. Boyebika ke bango ba pesa biso confiance. Merci bango eza forme na bango ya ko aider site na bino club original parce que donc to salara toujours masolo o na ba moyen na biso moko to zali na ba subvention te, to zali na mbongo te ba futa biso na gouvernement encore moins na présidence de la République yango na soki olingi ko aider chaîne na yo ko hésiter donc nazo remercier bato tout ba edaka biso vraiment bino moko boiti kolanda donc vraiment ba partenaire na biso ya ngona congolais il faut ko tia maboko na ndeko na yo soki asali eloko ya malamu avant to kende tozali ko s'acheminer vers la fin ya émission na biso na ebisi bino insécurité o ezali na Kisasa boyeba ke ezali Fayulu Kanambe Katumbi Fayulu Kanambe Katumbi bazali eloko moko et puis bo boulé Fayulu abimi libanda poani abimi libanda ki osala masolo na obeta ba conseil parce que soki mbeba moko ko yaki na kinango benga nazalaki te nazalaki libanda ba jena ye parce que etiki est comme ko yana kota bandundu za fief ya mboka ya soit disant Fayulu mboka na ye alingi ekota kote kuna donc il y a bimi déjà bien avant. Donc ma kambolingo ko sala ma yango bomoni ke président moya zilezati ba généraux donc na rambe sokoli parce que ba traître bazalaki na kati ya armée mais boye ba toza na chance toza na président moko ata makambu eza na niveau nini bino bo kanseyo azaki diba président toza za na calme moko ya kosakana te donc aza fin diplomate azali mutu moko donc aza salaka donc politique ya haut niveau donc on a ne salamate parce que kalambo na biso koboma donc vraiment eza masolo moko boye donc tozala ne sengo nzambe alingi mboka na biso mutuluka la fachi na ebite soki toko zwaka ewabi donc tokomi presque à la fin il y a émission na biso ndenge na etsa rabino ka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc so tokomi na suka ya émission na biso boyebi kaka merci na biso bandara toujours na honorable Jean Moutala na kati à Londres honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angali tokei na kati Espagne po na kopesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angali totikali toujours na kati Espagne po na kopesa masa na po na encourager na ebise karake vraiment nzambe ye mutalinge sala maboye donc bike masa na Kaïs maître Zabade Bazuba awiti ko bungsa ya mari na biso o ya tiki biso donc Kaïs courage oyebi ke to bengana ki nazo partager vraiment souffrance oyo ezali ko sala famille mobimba donc tokeyi siko na kata Belgique pour na opesa donc Poutou de yalo la petite sœur propre Poutou de yalo la merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses anga tokeyi siko na kati ya Kisasa parce que Kisasa boyebi et puis sanga esengo parce que Kisasa basombaka ba méga mais ce qui muto ta l'émission ya 5 minutes avec ses anga les ali et sengo mingi tozali ko pesa maman na biso Pauline Kupesa qui a kanda na Kisasa donc atindaka ba information atindaka ba vidéo donc ozomona penza soki azoloba ozo sentir azali na donc patriote munene patriotisme po na mboka na donc maman na biso Tantine maman na biso Pauline Kupesa merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angato zongi lususu na kati ya Londres pour na kopesa
Henri Ondo, merci Nanyo surtout au sala rapport à 5 minutes avec ses engrais de Tozongi Awa Toye na Paris pour nous repérer ça. Aimé Vekam, merci Nanyo surtout au sala rapport à 5 minutes avec ses engrais Tokei en Afrique du Sud pour nous repérer ça. Donc Boula Boulambo, merci Nanyo surtout au sala rapport à 5 minutes avec ses engrais de Anima Samba, elle se reconnaîtra Anima Samba, merci Nanyo surtout au sala rapport à 5 minutes avec ses engrais Tokei na Katia Suisse-Irlande pour nous repérer ça. Mpanga Mounou Zoro Mabiala yaza muyombe me soko meki fachi donc akoki ko barre parce que yaza derrière fachi à 1000%. Merci Zoro Mabiala nakati ya Suisse to zongi awa nakati ya Paris pour nous pesa Hakim Kabongo, maître Hakim Kabongo yebara vient na yo atabo benga na te ozala nakati ya motema maître Hakim Kabongo, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses anga di camionnette Mbola les descendants de Simon Kimbangu, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses anga de Tokopé Sambote na ba administrateur Chai Mokenge Chai wabalengela mon voisin Baby Kisinga, merci. Donc, Jerry Mukuna. Donc, merci. Nanyo surtout pour ça, le rapport, na ko gérer groupe. Il y a WhatsApp, na biso toko, pesa susumbote, na Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, c'est très propre, Fifi Filofaria. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses anga di Diedo Kumbi, Masananga, Diedone Kumbi, na Kati Yachel. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses anga de Togosu Kisaka. Boyebi, toujours na Dokotolo Nabiso, Jean-Paul Djamba, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter ce jour. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Clément